Congo France. France.com, site ya Congo Masolo à danger, Masolo Kitoko. CongoFrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. Nabi vraiment boza ebeli à kolande émission nabi sur na www.congofrance.com. Là vraiment je vois mon boss, je suis Didi Dipumba. Ah, merci à toi mon boss. Grosse mouli à mesango bengeta commercial bazua puis je vois encore notre manager monsieur Junior Bookson Boukassa Ampero. Je vois encore notre cordon fond Disuka Stemai à Oumela. Merci beaucoup aussi à Mouna artiste devant la caméra. Grosse mouli na habité mon so rozwanga on avait mikolo to kolela. C'est Marie Misambu na ba polo, na ba uniforme, maputa, lelo, nazo continuer la sœur Marie Misambu, na ba polo na biso. To tsaki pe mo contribution na biso ya Congo France et puis to bakisi suna ba polo. On a toujours la sœur Marie Misambu kande na lobaraza icône munene ya mboko yo. O sœur Marie Misambu leli sibiso, sœur Marie Misambu zo compter toujours ko les semitema ba congolais kande na lobara. Na yembela nzamba ba defie na yebia koyo kanga. Merci beaucoup. Na plateau na nga grosse mouli na sanga mokote na zana invité na nga Dadi Mola na invité soko kota na plateau na nga to beta masolo. To beta masolo ka ndenge zalaka mais quant à moi déjà j'ai dit bonsoir Dadi. Bonsoir grosse moulure. Merci beaucoup Dadi Mola na habité mingi plus mingi tozo beta masolo kanga mingi za ya sœur Marie Misambu oyo akei atiki biso rozonga lisusu te na habité matanga wana pona yona noto kende na matanga wana ya sœur Marie Misambu pona yona matanga na osanta ke leka ndeni Dadi leka mabe donc matanga ngo ba isoler batu ba anzelu ba zu yango tout ça. OK, merci beaucoup Dadi Mola na habité sœur Marie Misambu azalaka mutu ya batu nyonso mais na matanga wana bate belé bazo benganga biso pe to salaki wana mais nga na zona ka rien que quand na lo ba question za la nga ba réponse za la mingi plus mingi ya ba invité on na yamba na plateau nanga na ebité matanga wana ba kabola ki ba musicien chrétien to ya mokili mais yo toujours za mieux placé pour na ko éclaircir batu nyonso bazo to Hollande biso monde entier nga na lo banana lo mombo est-ce que mutu a prié raté azana mokili tout va prier et puis on prie un seul Dieu. Vous se comprendre. Et le musicien chrétien, le musicien profane, entre guillemets, entre guillemets. Donc biso tout toi ba commerçant. Parce que quand Héritier sort son album, c'est juste pour vendre, non? Et quand un musicien qui prétend être un musicien des dieux, quand il sort aussi son album, pour la commercialiser. Ce qui bon Zambé zawapi wana. Non, pas ce exemple net. Exemple ya nzembo libala o libala tunantsango mama na oh libala et utaka na nzambe différence ezapi wa mizisi wapi ya nzambe wapi ya mokili yebisanga nzembo net téléphone tu m'as trahi yo nzembo ya Charles Mombaya fait Charles Mombaya yebisanga mate eza wapi wana parce que yembeli pe téléphone donc comme y est. Non, ce sont des thèmes que les gens exploitent. La musique reste la même. Même solo, on a bango utilisé, même solo bisopeto utilisé. Nous avons les mêmes accords, il y a musique. Peut-être que thème est un peu différent. Bango balinga ko commercialiser na bango na combo ya nzambe na Yesu. Ba musicien oyo biso toninga ermo boko kumisa créature o nzambe ya sala. To sanjo la rangote. Mais to kumisaka yango. Donc to laksaka kibonene ya nzambe. Nakoloba grosse moulure. Une belle créature, hein? Créature wana za créature anani. Ya nzambe. Qui t'a créé, c'est le bon Dieu. Ton alobi tu es belle. Gloire Jésus zonga kapa nzambe. Ba musicien wana pona ngana ndima na nga bangote. Na manda ko ndima moko akufi. Sœur Marie. Na ndima lisusu ba makoma. Oko poser nga question. Parce que baza bango. Donc soit lingia tane lox au tana e lox. Donc soit lingia zalanae ko sangana na ba musicien mokili. Aoya na ye sans complexe parce que une personne qui prétend être un envoyé de Dieu ou encore un oint de Dieu ne peut jamais fuir bateau yo baza bato masum. Il faut approcher bango au fur et à mesure à approcher bango azote ya bango. Le président Félix Oisé quoi batwako tout na bémission belé na pesa exemple na pour na landama ba verbe na trop. Alors ba soki bo sali église
bo banza pe ko sala boloko po batu tout bako bongona na bango te. Alors batu oyo baza na boloko to kima bango to ko kima bango te. Mama kuta boti mwana ya kuluna. Mais bakangi kuluna mama teki moi ki mundi na yo abomba po akende ko bimisa moi. C'est ça l'amour. Les gens qui prétendent être batu ya nzambe wana ba musicien ya nzambe ou encore ba pasteur ba prophète na ba kombo ba mi pesa. Bango no entre bango balingana wate. Est-ce que bolingoni ba ote ya biso? Sœur Marie Misamou, lelo mutu toi comment témoigner? Les gens disaient sérieux, yakutu boye, yakutu asambe la raté. Donc lelo c'est quoi comme mutu na bango? Non. Non 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 non. Toboité association chrétienne. Voilà une association. Il faut ezalaka nango. Koto beto wana maisha na biso. Il faut ezalaka mais il faut défense moko ezala wana, une défense de la musique. On doit défendre la musique. Gang 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 gang. C'est une musique, non? Est-ce que vous différenciez ce que ça musique chrétienne ou musique profane? C'est ça la musique. C'est ça la voix. Tu comprends? Donc Tolobanine, le thème chrétien ou encore ni. Il y a quelques thèmes où ce sont des thèmes éducatifs. Il faut tout tchakango. Talandeko, tozalaki biso mibale, oh ngai na yo, kolata na yo ngai, yolingaki ngai te. Tango yo zala na mesi, yoko sambela kanzambe, moto nzamba sali yo lingi ete, nzamba viena biso pepe kalet. Ateite, yo ke na lo sambo kende ko prier. Mais mouton nzambe asali olingi ete elite azotinda biso que batu on nzambe akela il faut bolinga bango bisonde tout le monde a bango soki ba non 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 sont des commerçants obi vraiment sali na nzambe vraiment sali na nzambe o ayokela ka créature pe nzambe mawa tango azangi lamba ojo pesi tango zang batu alobaka héritier kabaka héritier za social. Si vous avez na mutu otobenga pasteur to chanteur chrétien akabarate na héritier watanabe otolo ba héritier musicien mokili nzamba opambola nani poso okepa héritier opeso mbongo kende futanda kusoko sengi awata nazana bilamba te wata oyokelo mawa wata opeso elamba nanzela batu babimia wata zu ya pesi ah merci nzamba pambola yo sikona musicien. Tout le monde a rébellé à grosse molure. Ok, merci beaucoup Dadi Mola Kande na Lobara. Tolela na baïba zolela toujours tozolela et longo la famille na Rit na famille à Sœur Marie Misambo yo azel suna biso tada ikoni munene na mboko o to kotikala ka ko bosana ka jamais po ba evre neza. Na ebité Dadi Ndombe, hein Dadi Ndombe mwanga ebisinga no grosse muli. Soko yambelinga Dadi tunela nga question oyo. Na ebité Marie Misambo ba jijaka e azalara païen to azalaka chrétien po to moni na matanga ya Sœur Marie Misambo ba isolé soi-disant ba musicien profane nde ba benga ba musicien mokili ba misangisi bango la bango ba musicien ya nzambe na ebité Dadi mais yo toujours za mieux placé pour nous éclaircir Dadi Mwanga mais Dadi Mwanga Dadi Ndembo Mwanga oyo Rolanda biso na France ndoyi na Ndembo Mwanga Dadi bambote ya trop obi différence c'est ça na ba acte mbuma malamu baïba angu kaka, pardon, c'était malin, baïba angu kaka na bambouma. Tu comprends? Non, on part dans des églises. Au monde, on a ça l'église ne awa. On va sentir que 3 mois après, on m'a roulé na jeep. Bambon on est où ta wapi? Boka belanzambe. Kaba mongo wana kasi bango ba ke sombe lango ba mi tukana bango ba ke ça. Non 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 non. La vraie prière c'est le cœur. Les vrais chrétiens c'est le cœur. Avoir l'amour, aider les gens, ne pas haïr les autres, ne pas faire allusion aux autres. C'est ça qu'on appelle envie, donc ne pas envier les gens. Considérer les gens, avoir l'amour du prochain. Okay, merci beaucoup. Pas une grosse moulure. Donc voilà, Sœur Marie Misambo, moi je l'ai dit, il côtoyait toutes couches à Batou. Il les côtoyait parce que il y a un moutou à terre à Batou. Ce qui moutou a filmé à Diambaye, il faut Yambaye, frère, ton sœur, comme il a tout ça la boisa mabé. Tu vois? Pour Nanga, Sœur Marie Misambo fut une grande chrétienne.
Ok, merci beaucoup Dadi Mola na ebité organisation na bango oyo basala qui soit disant ba chrétien pour na yo. Pardon? Ezalayi mabe. Ya solo. Oh. Bakomo bengana na batu. Nga na moni pasteur Moïse Mbiya ye. Ye beza moko na bangoti. Pasteur Moïse Mbiya ye na moni protocole moko ye wana lobi na ye oza na droit à la corte. Et directement l'homme de Dieu entre guillemets à baluka qui paie à zongi. C'est ça l'amour. La personne qui est déjà morte. Botika Batouba Monae, bah, je vais rendre un dernier hommage. Bah, mon attaque corna mbala souka. Vous vous empêchez. Non, 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 non. Il y a un lobby, hein. Nous avons des grands musiciens congolais. Nous avons des grands, nous avons des sages. Bah, je vais organisation l'État doit intervenir peut-être. Un artiste qui est mort, bah, il y a une loi na bango ou encore bah, il y a un programme na bango, bah, si l'État. Comprendre, malgré nul est au-dessus de la loi, mais bah, proposer l'État, voilà ce que nous voulons faire. Mais chez nous, donc l'État juin à s'accaparer na makambutu ba artiste et tout ba mon anate. Oh, ça pour la deuxième fois. Je le fais King Kester, c'était idem. Na ba mama chala mwana ba mama milliardaire belle ba beta bango ba film balata balanda kutu ba sai ene sobe ba kota na foule. Foule de ganga botika bango. Non respect à l'artiste. L'artiste ndé eza batu oyo ba osala ke tu vois, moi je dis la seule chose oyo et ça là que meurt c'est la bien, c'est la musique, c'est l'art. Tu vois, la musique c'est l'art. Peut-être la comédie. Donc yogo zala na stress, moni vient abiso ngade de apparaître boy quelque comme sikato masananga en Luzolo. Mon ami Yoebi. Hans Luzolo, hein, ya yo yango depuis France. Masananga ba douche, ba masananga ba 2 minutes ba ebele kuna. La duchesse Yoebi famille. On se comprendre. Mais et comme ibo. Donc ba artiste ba komi bima net ba irresponsable moko boy. Suite ya nini? Suite car ya batuna ba division, soit disant musicien chrétien, soit disant donini. Ah. Otala otika mambo organisation mabe makamuno zoleki nango mabe. Bake kunda sœur Marie 10h. Netmo na muki, nga kutso na kufi ba kundanga 10h. Tamie batika na bango famille nanga balela na bango nga ke l'état zo makambu. Ok, merci beaucoup Hans Luzolo. Mike la duchesse bozalo yenge, ba yebisinga so yambele biso dadi mo la question moko etikali na tuna yo. Ba yebisinga gos muli, biso to yeba kike, comité wana sœur Marie Misambo azala raté. Comité wana o fait partie sa organisation sœur Marie Misambo azala raté, mais le lot to comporte sœur Marie Misambo bango, ba juge Marie Misambo païen selon bango. Pour n'accoutrement ya sœur Marie Misambo yango Marie Misambo sœur Marie Misambo azali sous-souté moli monebe manakimia akendaki nae ko s'attacher na ba musicien profane na ba théâtre mais lelo sœur Marie Misambo akufi allez ba comité wana bimi ba musicien chrétien ba bimi ba artiste comédien ba komi ba protocole na ebité soko contredire nga moi côté wana te nako contredire te nako même ba artiste et musicien musu ba yaki devant corps ya sœur Marie Misambo ba s'incliner ba bengana ki bango nga nazalaki wana voilà heureusement yo lobi nga nako loba boui kaka liloba nzambe loba na biso ne juge point. C'est la parole de Dieu, non? Et bango moko ba l'homme de Dieu ba koka ko exploiter makambo nzambe a tchakité. Ne juger point bango ba komo juger. Bon, nga association ou association te là ça m'est égal. Moi mon problème est que lelo il faut bolingo za la division est za la musique te loba loba. Je suis un artiste qui exploite les thèmes chrétiens. Baloba te musicien chrétien. Non 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 parce que la musique chrétienne est à la raté. Musique est à do ré mi fa sol la si do. La musique c'est baloba nini. C'est une manière de combiner les sons, pardon, c'est les moyens de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. C'est ça la musique. La musique, c'est pas les thèmes. N'a pas exemple, il y a Nzembo, il y a frère, papa Nabiso, il dit à Missi, Nzembo net, Nzila Felele. Ah maman, Nzila Zulu, Nzila, Baimbe la Penzambet. Viens Nabiso Kofi Olomide. Dieu voit tout. Ok, merci beaucoup. J'espère qu'il y a un mandat qui va être qui a un dadi mo la bobe tane masolo. Ba Bible ko leka ba biso père mo bébé. Bible za livret. Mutu to ko zo bandi ko tanga. Yango nga na luka ba débat vraiment na ba pasteur.
nga makambo besinga kanda yango l'état faut telemela ba église a pambala za bani to beta masolo retirer. OK, merci beaucoup. Ah Dadi Mola le ber oyoka mutute Dadi Mola fâché. Merci na bino batunyo so bozaka tan en émission so ya Congo France na habité Dadi Mola. Pesa biso pe programme na mouvement za ndenge nini en studio bokomi na niveau nini to zela nini po to zela na décembre. Bobetela biso ka ba concert na habité album na biso retirada to zela ngo campo to sepela. Ah, retirade. Ah, hérité wate. Te wata yo moza moto na tembe ya solo. Po ba zela na bango ba album mais oyo. Ouais, makambo mususu hérité wata ye nango retirada. Retirade des obima nango kana na février awa. Na décembre, na bisa bino disque du rebungaka na banzembo. Alors, hérité avait tout intérêt à reprendre ba chant wana. Abandela ki à zéro. À l'instant disque comme il a déjà fin prêt Boubangana binoté album ici là donc lui-même il arrive déjà la semaine prochaine tant Zoya et aussi la clip à générique et aussi la clip il y a quelques nzembo soit ba musicien ba prise et quand il va rentrer à l'Europe il doit mettre la dernière mais puis makambutu et go vider nango c'est la retirade dans Nabino l'album des albums oh ego beta ko lekana ba album mo bato aluba no ba musicien nzambe boyo moni jo retirade de Rubima bozo ba nzembo ritia embi eko teyaka bino eko zongisa mabala eko zongisa bolingo na famille eko zongisa mitema ya kibomoto eko pesa batu mitema ya kokaba bozela retira de bible. OK, merci beaucoup to comme na biso vraiment cochité poto clore na émission na biso Dadi Mola mot de la fin na yo et pour que na biso kana ba mabanga nde gosse mila benga ngo comme yo ba fani tout balela site na biso. Mot de la fin bozela ka retira des zoya retirada. Na bisibino l'album des albums, l'album qui ne contient pas de insanité. Donc album wana donc biso bato mokili to zongo album a mokili et ya bena ba masana mususu ba bongola mitema te ba bongola mitema te ba comment ko exploiter ba thème wana to repesa bango ndambo retira da ba teka na ba différentes églises pour eza album ya ben sanité te donc voilà bozela retira des bima donc voilà nga na chrétien nga bato nzambe te mais na bato ngo ya nzambe sur 100% tout ça na 20% ba sambela ya solo les restes des aventuriers des commerçants ngam na lobby. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. N'invitez Dadi Mola moi ma banga non ba to Orlando format poto clone émission. Mouna, lumière du jour est vidée. Ah mais bon soir choyate. Hervé Ngoya mon pote mon ami, je te salue depuis les États-Unis. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango ekara molai. France.com site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. CongoFrance.com